mabe eza wapi, vérité pe eza wapi. So lelo oyoyo toza pena na vérité, toza na kati ya vérité. Na kati ya vérité o toza na eza réjouissance pour ngai. Je me réjouis. Sincèrement par là, je me réjouis. Pourquoi je me réjouis? Je me réjouis premièrement parce que la maman est belle et bien vivante. Deuxièmement, parce que baise au basala kiwana, il y a certaines personnes au bando comprennent oui, peut-être maman Zali, tout le monde a pina vidéo à maman Bondo, c'est un bon monde a pina vidéo à maman Bondo, preuve que maman si réellement à sa vivante. Nga mutu na leka ki na loba ina bino ke boza calme. Na sali ba investigation na ngai, na bengi batu na ngai ba braza, et puis na bengi bana awa ba mati ba témoigner to yokaki. Et bato nyonso ba ndo tunda na live ya grâce. Et ça la ki no pona ko pesa e ba force. Bato nyonso ba tunda na live wana, et ça la ki pona ko pesa ba force te. Et ça la ki curiosité. Ba yeba si réellement mambo bakali lobaki. Est-ce que bakala kosaki biso ou bakala kosaki biso te? Premièrement, le bat ba yela gina ngwana. Bon écoutez, non, tout ça non ba passer accès. Non. Loin de là. Loin de là. Net ni na fongoli live pena boy. Jamais na fongoli on que no pour na pesa grâce ba grade, na pesa pena ba succès na inos to azoluka ba base na inos to na faire propulser. Non. Tant ba lobaki au moni ndoki belela. Comme to belela ki, tangu l'État aye a tien ndoki na maboko, biso to sani to sepela. Toko sepela. Vous savez bien que ton ando loba ton ando ça ba live na nyos tout. Mais grâce à loba ginante, ando ko sendo na ba vidéo wana o bino pété bo ando zala ignorer. Mais lelo a lobby. Est-ce que elobeli a grâce? Est-ce que sortie médiatique na ye? Azala ki cohérence na ba propos na ye? Il y avait des incohérences dans ma propos naïe. Incohérence où ils ont ma propos naïe wana ils ont la faveur nanga. Faveur nanga c'est-à-dire dans un journaliste d'investigation, na mena qui investigation nanga pour na dossier oyo. Na loba qui na bino que maman ya grâce a profité. Pour aliboso grâce à ye a lobby que tant a annoncé qu'il va annoncer là qu'il y voit maman naïe et ça là qui brusquement dans live. Et bisotan ou to yambaki pe message yango to compatissa ki na ye to salaki ba live ya attitude à matanga bandeko s'il vous plaît bo tapoter live to comme na saka to matato protéger live s'il vous plaît bo tapoter live. Je ne pense pas que nga Prince Bakalinde na sala live boy na sur téléphone nga na tina litoi ba annoncer nga nouvellement boy et nouvelle ana ba annoncer nga ngana ye na epsi non na suli kama moko boy bo contredire nga été ndé dans ça pe live boy na bengi bino siko boy que non atali kamate exemple hein excusez et la bengi ngai abi bakali semaine prochaine to kende Londres ngama mona annoncer le bino que non semaine prochaine dans à Paris té dans à Londres fina voyager na erabo douter na yangote pour bo moni na solo na téléphone. C'est ce que grâce a fait. Tant sali yango bongo, biso to tenir na rigueur te mbala moko, to zoemo na premier degré. Non. Et surtout, eloko oyo e motiva ki biso peut-être que notre compatir na ye na premier point wana o a annoncer la ki biso liwa. C'est tout simplement parce que ngani na bu na go bu maman na ngate pendant qu'elle est vivante. Et tout monima qui non a annoncé liwa ya maman na ye o biso to yebité. Maman na ye aza mutu ya réseaux sociaux te. Maman na ye aza mutu biso to yebité. Mutu osala ke to yeba maman na ye eza yemoko. Parce que yemoko yango mukolo mama aye alobi na biso ke mama akufi. Mbala moka na minute alobi na biso to ba te ozoko sa te. Mais nous sommes où là? Na premier point wana to compatir na ye. Mais tant que tu compatis na ye bino tu boebit na senga PayPal ya grâce pour que na salela ye 1000 balles ya contribution ngai. Et pourquoi na sala ki a monté tout ça ba sobate bon mona ki to sala ba live bon net nga na généraliser goûter nga na sala ki live bon mona ki ndenge na compatissa na ye na présenter ki ba condoléances
Et j'en profite dans live ya lelo na retirer ba condoléances parce que depuis la bani ba live on a retiré na ba condoléances on a présenté qui na profité na retirer yango lelo. Je retire mes sincères condoléances on a présenté qui grâce pour na lokuta o ya bomaki mama na e na retirer yango lelo. Et alors tant que tu si live batu ba benga kinga abutua na batu ba benga ki tapotez les lives s'il vous plaît to masaka. Batu ba bengi ngai babi mais Prince Bakali ngana na braza awa lupango na biso na bango e kangami place o matanga eza censé fo ezala eza awa mais matanga eza te oh mbamo ila musinga natala bio matanga eza te comment ça nabite bokosi na bengi petit na trésor ana braza grâce à yebi et yem tapé sans information que combo ya grâce na braza la benga ke penina. Si na kosi ba Brazzaville ba sa awa ba ko témoigner ba benga grâce na Brazza penina abi mon vieux lupango na biso na ba grâce et kangami ya bango après ya biso ya bango portail ya rouge ya biso portail ya bleu yimta lobaki na ngai komanga na oyeba yango rimbenza rikimbenza ngana oyeba ondenge nini yimta lobaki na ngai. Ne vous inquiétez pas, les live yasuka et je l'ai fait ça parce que à lobby. Nenga lobby wana nazala ba point oyo nazako tali sabino pour comprendre que tout ça là musala pambati. Comme ba incohérence ezali ngai dans ces régions na ba incohérence wana pour lelo na bimi mutalokutate. Na bimi mutalokutate atamuke. Ngane fina sepela mingi. Pour dossier on a l'attaque yango mama Congo boy épargner écoute na makambo yo bo mona mama Congo aoyate ayo vanda boy ka fongoli live awa sala pona mama grâce nandeni awa pesi na accès wana ndengeni bo mona te sarato la aoya a fongoli live awlo bela mama grâce oyo awlo bate atanda sala live ananda ba yeke no batu ba oya te ba oya te ata era ku depuis mambo e bana ko tatikala fongola ta mundo ko sala live awa sala ngopete so afongola asala te afongola mundo kote asala yango te bongo sko lelonde era mama ngo ekobi na suka boye era yokotama ese bolamba bolia magalilo mama kutu boyebi aloba ani makamu na ye asala ba life na ye ana batune ba so la famille tout ça ana time amoti ngana na tana ngo lelo ponga na bandaki yango funa clôturer yango e ngali ngana zala te non babe ngo ni terme oyo ngali ngatina zala omega alpha kakate ngapi na alpha omega ngana ngapi na bandi alpha omega ngabo sateka alpha la suki na alpha tete flaketi na omega sko yango yo asko gloria makamu tu ezala ba yelobi eza nyoso ngana oloba lelo ezala ba sali 100,000 live et sili na royate parce que mokili ego retenir que bakala bunda bitumba et puis a réussi ça ki yango so ba ye oloba lisusu seka so perdre raison na ye na koka ki pete ke no tika journal lelo eleka na ya oloba ngolobi to komina autre makambo autre chose. On doit passer à autre chose. Moi, je ne peux pas me permettre que ma camisole milelo et n'a que ça la live via ma grâce lobby. N'a pas ce courage à bon, n'a pas ce accès à bon. Pourquoi? Non. Comme les cas lelo, faut la clôturer en opé lelo na analyse nanga par rapport à investigation na sala ki. Na sala investigation que maman grâce à sa belle et bien vivante, ba tout mingi bando croire ngati. Bando mon honnête que notre sala yango tout simplement parce que Maman Kingabwa a eu soutenir grâce. Mais à un moment, mesdames et messieurs, Bandeko Bota Labiso, s'il vous plaît. Comment liwa premièrement au biso to yokaki et ça là qui liwa yande quoi Maman Kingabwa te. Tomba nous ça qui liwa Maman Kingabwa n'était pas là. Tomba nous ça liwa na live wana Maman Kingabwa azala kité. Tant on a eu ça la live nanga, tant on bata blasa ba bengi ngai, est-ce que ça n'a rapport na Maman Kingabwa? Et ça même pas na rapport na Maman Kingabwa. Et ça n'a rapport à ta moukete. Et alors, de ngai bakali, moi na roi journaliste d'investigation. Na vandi pena boye. Na ya ko contredire que Maman ya grâce à koufité pour Maman Kingabwa koti mambango. Je pense que c'est un faux débat. Bon si réellement Maman ya grâce à koufaki.
boyebi te ki na tiaki carrière nanga en jeu na réputation po muta kufi nganani na ya olika na loba kino te akufi te nganani. Maintenant, je ne peux jamais faire ça parce que maman Kingabo ya kokota. Ça n'a rien à voir. Et ça, position ya ba faible. Et ça, position ya batu oyo basangi argument. Ya mwana bomoni lelo oyoyo, biso barando na biso nde to sala yango, biso to abata beste. So botali era za muta beste. Que era fani boazo créer bes na mutu po e sala yete. Era se concerter na groupe abatu mobo po ba tchaye po ba finga abatu te. Ngape kout côté mambwana des fois la sala ba e mona sala ba live te. Nana tananguti. Mais bon mona ka du côté de l'autre côté. Bana groupe mobo ya batu mobo en concert ba sangana ba finga ba para ya batu, ba finga bana ya batu, ba finga biso bana mibali auto ça peut ba responsable. Pour depuis mambo banda. Si vous vous rappelez bien, Boumona que Bozon Sapina, moi, ma canisne no si mamouke. Boumona qui na makambo nenge banda, biso bato bandate. Guerre ya mama Kingabwa na Chantal Bola et Talingati. Au moment où na Chantal Bola to sur la bien, au moment où na pe to sur la bien, na na position mo na opé saté na côté la moto. Baron no so baba serre, auto na sur na côté la moto morte. Pendant que ngana magali mato sur la bien. Non, lingate, na côté la mutu mo pour la faveur ya mutu wana ki na boma magali mama na linga ba jana kutute na otika la mwana mobali au milieu. Not. Bo bloquer linga na so o komoni nani. Linda la grand, zanga mona bloqué yo. Merci beaucoup. Na otika la na position nanga. Et ce qui boye bakate makamuno so banda wana. Makamuno se banda wana. Ngana ti exemple ngana ki no matana live magali lo mama. Ba mbwa batindele ki no bakala ki matana live magali lo mama kuna ba oseka ba ko kilo ba jeton. J'étais pas au courant. Peut-être nga ça peut passer nga pe na ndp go za pe na guerre. Bosco neti era. Neti era a matana live anani. C'était la provocation. C'était la provocation. Et la bête, à ça du genre de n'étiquer à dîner biso. Parce que biso, tu as bateau, tu imposes un respect. Les colons à Moscou Bangala, tu imposes à peine un respect. Tu imposes un respect. Dans la life, biso, tu imposes un respect. Ce respect, ils ont imposé, en tout cas, Vandana Kwena, biso, tu as la bongo. Et tu regrettes à peine le côté. Ce que tant bobo ça n'a pas makambo wana nyoso ke biso nde ba provoquer biso. Tu vends quelque temps tout ça là ba live te mettant tout monde commis de trôner tout l'équipe. Ça n'a rien à voir wana na kina angle bato ba yaka kui bo sona na bana basté. Ça n'a rien à voir na mamba sona na bana basi. Ça n'a rien à voir. C'est juste que tu protéger crédibilité na personnalité na biso. Tout ça ba ta TV, to yo lo ba na TV, to lo ba en dehors à TVT. Na chlore na point wana. Donc, na bino bato bozo zelaki, na dossier oya grâce éliminée. Magali lo mama, Ira Ramsès, Mama Congo, Chantal Bola, Sarah Tola. Bon, Raissa na habité peut-être ya oya na, mais nga en tout cas na habité. Bato na forte conviction pour la bango, on a tangi ba kombo wana, ba koyate. Ba koyana bango te. Boyo kasikoba incohérence ya grâce. Grâce à sauter Bible, à l'obi que image wa bimisaki ya matanga wana ezaki réellement matanga na bango. Bandeko, nous sommes tous des chrétiens. Mais sans ignorer nana bosani ki ndokipe asale la Bible. Est-ce que boyeba ki bando ke belé ba yebi Bible ma casque les kabato mapsuba ki na l'église hein. Bon monde ba pratique na ba jana buzo ba sala ki no tie Bible sauter ah ezala na oni lo mo côté. Ezala ni lo côté. Surtout la ni pena 10 commandements au Bible mi beko au 10 commandements au Bible zo recommandé biso. Même ba chrétien belé ba respecter yango te. Et belé ba respecter yango te.
mais au moins il y a une église qui yemba qui a pe communion sera bimiga boye yo tala ye kuna au moins il bimi l'église abi ala ta ça va ta ma bien autonga mais autre église n'a dit commandement ngozo permettre mta tonga mais autre église ami bengi pe chrétien ou chrétienne bongo boni te mutu oya kosi ke mama na kufi pour sepel sabino miso ya batu boyebi te no miso ya batu sali sa batu n'importe quoi miso ya batu ozwi bible pour sauter yango pour mokile comprendre que non nenga sauter a sauter bible oyo boye ça sacré c'est que a cosité mais non maman ya grâce à kufi ok na life ya lelo o grâce à Sali o yazo continuer toujours koloba na bino ke bakundi maman na bango na esengo tandis que maman sa bel et bien vivante yaya maman kufi bomoni WhatsApp ata aux États-Unis na France to sola na appel vidéo to tinda na ba PDF to tinda na ba photo ba vidéo et ça la maka même aux Kinshasa certificat de décès na mona motin tokende point par point certificat de décès na mona motin deuxième point cimetière au bakunzi mama bakunzi na cimetière nini vous savez quoi ba o bakufi o bakufa milimo na bango epema na kimia na tikala ko yoka te depuis mokili sala mokili ki bazo bomba place bakundi mowe na yoka na ngate depuis na boto matina koma na âge de 26 ans na yoka na luteke mowe ya kufi ba bomba place bakundi mowe na yoka na ngate soki ko wana ezalaki ya mama ya grâce ou ebima ki bon ok entre parenthèses tonzimi bongo sko côté bakundaki to apena to koyeba te po côté bakundaki wana ezalaki na ki o bakongo baloba na kintu ekite ya ko batama ya ko kende non bakina ko kunda yango avec des gens il y avait des gens o bakina ba accompagner ki yango na dernière demeure na yango mais comment to yebi cimetière te ministre il y a sport si je ne me trompe pas Brazzavillois oyo a délégaki batunaye pour pas qu'il ait co-assisté dans ma tanga ya ba grâce. En tout cas, vous savez que ou vous oubliez que Nayambaki président de la communauté brazzavilloise, vice-président de la communauté brazzavilloise, en France, Nayambaki na live nanga. Azalaki na contact na autorité brazzavilloise. Comment ces messieurs n'étaient pas au courant que le ministre Yasport Brazzavillois a qu'il ait assisté famille. Faux débat. Là où matanga ezeraki, comment tout le monde a quitté que non, matanga penande toyebe la matanga ezaleli. Tout le monde a eu catafalque te, tout le monde a qui photo ya maman te, tout le monde a qui banderole te na Brazza basala la banderole, ba tina photo ya maman. On n'avait pas vu ça. Tout le monde a qui a monté. Excusez-moi s'il vous plaît. Ah, ngaye. Tout le monde y a monté. Banderole, en tout cas. Message en thaïlandais, c'est qui s'y ngaye, où est-ce qu'il s'y ngaye? Banderole bachaki kombo ya mamate kombo ezalaki te ba catafalque et Ramsès les puissants banderole bachaki kombo ya mamate soi-disant vidéo ya 2 secondes où ezalaki vite fait auto mona ki wana bakiti zate bomoni système ya la ke non bako kunda DG bembe siko bando longola bakiti et quelqu'un moi 2 personnes batika la wana pour ba longola ba catafalque ba onde ba fanda ila sana mais ezalaki bomoti est-ce que na ba catafalque wana bomoni bato batonda ki basaki ata 20 at na 20 au kuna ke musika boli kamunini basaki ata 10 basaki ata 10 basaki ata 10 te
Bongo siko elo ni ne prouva ki ezaki matanga ya ba grâce mbisi voilà pour les bosso. Deuxième point, communiqué nécrologique na Brazzaville et les Kaka. Bapé sanga référence source. Bapé sanga côté au communiqué nécrologique wana et les Kaki. Ce qui est un article où ils ont une chaîne de la place ya Brazza. Ils ont quitté. Ils ont quitté. C'est que maman a grâce selon yé bakunaki logo la mboa. Bo tenir dans la rigueur. Parce que analyse tout ça la to ki nango bongo. C'est que maman a grâce bakunaki logo la mboa. Pour moi la poto bakunaki avec honneur. Mais là qui ça on a ko boko boa ki ata ne balé. C'est que maman grâce bakunaki logo la mboa. Comment maman grâce à Koufi communiqué nécrologique et ça l'a quitté matanga asa la famille monene na Brazza et ça l'a quitté. Lelo grâce à l'équipe lobby la biso que non asa la famille asa la famille. Oh. Bo famille grâce asa na poto awa. O ala kisa biso que non papa na oui papa na asa na poto ke na Brazza ayenda kufa na Brazza. Papa Armand Bizi. Ayenda kufa na kisasa na Brazza pardon. Awa na poto asana bana grâce à ça na bande kona basi basa na poto ndekwa grâce nani obo moni a confirmé liwa ya grâce wa toke na sur le plan familial to ke sur le plan amitié bo ça calme tapoter juste les live bo tapoter la biso live to continuer le solo to franchement bo tapoter live to protéger live bandeko bo tapoter live to na beso ba nous signaler biso live té Mamboto solana bino et sa dernière analyse on a sala pour notre dossier oyo. Botapote live. Bakundi mama ya grâce lokola mboa. Selon grâce. Wana to ke nango selon ye. Nenga bomi mama ni na makasa me akufite wana me bakundi lokola mboa. Grâce à ye libiso que Azokinde, Brazzaville, à vol lundi. Si je ne me trompe pas, Abanaï n'a net dimanche. Car Brazzaville, dimanche. Dimanche, tu as grâce à l'aéroport, tu as moniété. Par image, aéroport et ça. Lundi, tu as grâce à l'aéroport, tu as moniété. Pour qu'il y ait des Brazza, à l'Okunda, maman n'a pas promis qu'il biso. Ils ont gâté. Toyambi maître Botamba Matagi awa a bien une communication na grâce Mbisi. Grâce Mbisi a eu alors que le sala va course parce que lobby a qui est Brazza. Si je ne me trompe pas, c'était le mercredi et le jeudi, ils avaient prévu fois qui est Brazza. Lelo on est dans Solana Bino, tout ça journini. Tout ça mercredi. Lobby ça jeudi, c'était le jeudi de la semaine passée où il a fallu grâce à Solana Brazza. Lundi n'a raté, mardi raté, mercredi raté, jeudi à Kekakate. Tout ça on observe des bandes à London TV. Nous sommes tous les observer. Tu vois bazo batin. De l'autre côté, pendant que tu qui n'a pas procédure, on a nous tous tali sabino. Ngai na bato bandor mata na live na quand je dis tous autres sabino ça ngamo côté na bato bandor mata ba live na ba tribunal à YouTube à Gloire Forever et tant d'autres. Tant d'autres tali sabino. Et de l'autre côté, écrit à ba vous na mama Kingabwa toujours même morale na grâce. Maman ya grâce ya akufi. Comme grâce est la grâce mbisi, ba yo comme c'est grâce mbisi. Poisson. Et ça la grâce mbisi, c'est la mbisi. Mais maman Kingabwa en dehors bien grâce mbisi. Donc maman Kingabwa te omoni na lo se prendre lo mo boye wazo en dehors ba so ba na so ba sala bu so ba moko maele na maele ba sala maele moko. C'était pas une mauvaise coïncidence en fait. C'était une très belle coïncidence pour des personnes qui ont la même conviction. Il y a Batamaye l'été. N'importe quoi comprend ça dans le Belango. C'était une très belle coïncidence pour eux. Pour Bakoutani, Bako ça n'a bien. Bako s'attendre. Na muto ça maïele,
jamais on s'attendre na mutu azoko saye o ayebi azoko saye et surtout liwa. Bravo tata Oscar. Na koma na point na yo. Kuna grâce à vidéo ko bima tout l'équipe va procédure va paramètre nyonso wana ya cause la vidéo. Mais dans l'entretemps, quand grâce publié toutes les vidéos là, il y a corps et bimina morgue, il y a catafalque. De l'autre côté aussi, Maman Kingabwa aussi la soutenait. Parce que toutes les publications de grâce, Maman Kingabwa aussi en a publié en gros. C'est grâce à publier, oui, Maman Kingabwa publié. C'est grâce à publier, oui, Maman Kingabwa publié. Grâce. Yo yebi Maman Kingabwa oleka Yvette Kalombo. Yvette, excusez-moi, Pastor Yvette Kalombo. Na koti komono parce que c'est un bel exemple. Grâce, yo yebi Maman Kingabwa oleka Yvette. Yebi de basala guerre na Yvette, hein? Ça calme. Grâce, yebi Maman Kingabwa oleka Era. Ayemba pa Era aswa Era. Era kima na des jours. Grâce, on a la photo ou vidéo na Maman Kingabwa. Mais ngana nango. Ça calme. Au CP là. Ça nous calme. Au CP là. Au moins, il faut gérer à naké. Au cours de décevoir Maman Kingabwa parce que tu le sais au solo là qui. Tu fais des choses, ce n'est pas yo quoi. On a une obligation parce qu'on a choisi quoi. On y bien que vérité au yo au sa Maman Kingabwa ou Maman Kingabwa ebisa yo o yebi. Ayemba Era ben oui bon abeta li solo jour no yo kakite osala kite hein. Kaso monika ndenge za la mobile mususu fantasme les za la raba yemba e. Parce que Era premier jour en il a vite fait pressé. Après Era Kimi a chez Malou. Tant à chez Malou. Tant à chez Malou. Parce que Maman Kingabwa ba benge que toi ba Era wana nde akinde ka landaki. Parce que deuxième jour ne ton Era ki, ton Era no beta betaye. Parce que il sala ki Era mawa. Pour azamwa muta humanisme. Atala binde na beti mwana mwasi makofi boye esale mwa mawande Era lembisa kinzoto. Tango Era lembisi nzoto mbala mo Maman Kingabwa akio weli sa pantala Era fongole be tirette ando simba Era. Era pe mwa ko lembana boye bi asa mwa mutu ya asa mwa mu pese lengi. Akio vana na kiti. Ta akio vana na kiti ofi na telefone esiko Maman Kingabwa zo yemba. Siko na ko yemba wana suka sala ki vocal mabe aswa ki Era. Babenga ngo organe. Ngaye bino pensa boya lo sama mususu vraiment na éviter quoi. Ah bino to beta li solo bito qui est bien mais bino bo qui na nga vande mususu. Ce qu'on a soit qui Era wana Era tanga gangi ce monde là au sud Era surtout qui tanga surtout qui téléphone à Era kwei au moni comme déjà pantalon qui tanga mais elongwa qui ten bah européen moins va filmer bah Era va histoire robeta franchement bon Era yo peut nous savoir ma pena ah bon, tout sauter comme ça qui entre parenthèses moyen à continuité. Bon, t'as porté live temps. Moi, besoin que l'engi que bakali continuité. Puis, ça m'a Era te tombé dans le solo ma grâce mise dans sa dernière analyse nanga. Donc voilà, grâce à yo c'est bien la organe moana. T'es cité ce qui ozoye m'a bientôt suit. Pas bien en organe. Au moins il concert à ouais ande à Jana salai organe moana.
kasi yango wana pe mama Kingabo asalaki et mama Kingabo na couple na ye na era ya azalaki lokola Adjani na concert a wera orgamo Adjani asalaki wana not wana wakomaki te kasi yango wana mama Kingabo asalaki yango wana lingaki bokola bimsa photo moko ya mama Kingabo neti ava mine esa te no na komi fona benga nan era na tuna ye soki nenga bana yemba anda yemba na ndenga mupanzi po so yemba na ndenga mupanzi seke mino ana ko mte swaki ye po mino ne akwe ala logo anyoka peut-être mino akwe po so katikati je ni crois benga ngana sola makamna na journaliste d'investigation benga nan elango pardon et sonné et va voyage na ekuna lingi va voyage tout. Oui, allô, Era. Ouais, papa Nden. Nakangi sona na live. Est-ce que nde mama Kingabo ando yemba wana nde yemba kipana yo wana orgam wa salaki. Ezalaki ando yemba na ndeka katikati to atenga misaki na ndenga mupanzi. Ah bon? OK, kitoko papa la bengo ya moko. Monique n'a tapé à côté de et allo et à lobby andoye manandenga mupanzi aswakiye kasi sa minu wana atika ega mawa ega sa mutapembe boy akoma ki jaune te boy so to ala mo ba chocolat na kati boy. Bon, nazo ana li solo na ngawa na lai entre parenthèses. Bozo tapotete bolinga na loba, bo tapotete. Se ba bloquer live na prompter. Toutes ces personnes là na mama Kingabo va sana. Toi tu penses que yo na mama Kingabo de boaba plus kami? Yo na mama Kingabo boala na ba photo, na ba vidéo au sala. Yo na mama Kingabo boala ta na vidéo mo ya restaurant bolia leader de news. Leader de news mbote biso to la na ba leader de news. To na ba Bilokos news. To na coach légendaire coach. To ça na Lido news, Lido show. Lido show. To ça na Eina Kaka. Tozana kibokolo batakin ba benga ba biki bokolo na kisasa succès fou. Non mais ce moninga mambe qui ne be fait au CPLA kibokolo nous en tout cas félicitations à toi, courage. Au salama kambo bien, ils ont monana et merci pour la promotion aussi de l'artiste et musicien héritier Watanabe qui va se produire le 24 mai au Dôme de Paris. Bon boulot à toi. Merci. Batouana Nyoso, ne penses-tu pas que Bazalaga va tout m'aber? Bazala a sauté. Yosa bébé éternel. Au moins, tu sais que Ntaba oyo obomi, obo sanelongina, et même mutu oyo obomi, obo sanelonginete. Oui, bayango kaka. Tu penses que ma finga ono so finga mama Kingabo na mama nae? Abosani yango, abosani yango te. Ati, là la pongi abosani yango te. Ayebi. Yo tango solo ba que. Et puis on a moni réflexion dans l'élo. Bande kobo esquiser biso. Je parle ça na compte ya corporation. Na solo bango logo la journaliste. Na ça désolé. Ya oyeba ki grâce mbizi azalaka chroniqueuse. Ya oyeba ki grâce mbizi atila pe ba musicien micro a posé bon ba question. Bandeko, j'ai regardé les lives. Non. Non. Premièrement, elle n'est pas cohérente. Elle n'est pas éloquente.
Elle ne sait pas parler. Parce que mon tabongo, on se prétendre aux la chroniqueuse. Les musiciens, ils sont bongo pour Nico. Boye bisanga na live à grâce miso botale na bo acquérir nini. Na live à grâce mizi o botali bo acquérir nini. Mutu nyos to ben perfection ezang salate. Mais next na live na bo acquérir nini. Zéro. La meuf ne sait même pas parler. La meuf a fait du buzz, mais elle a dû expliquer buzz à moté. Mais franchement, après, mais franchement, biso monde tomi, bino moko nde bo fingi saka. Bino moko bo mi pesa ande respecter, ça biso te, bino moko nde bo mi pesa respecter. Grâce mbisa beti mama kingabwa 12. Azolo bane na romache sima. Mama kingabwa monike 12 ekote makasi. Tangu tata Oscar ayo mata. Mama kingabwa pe azongisi 12. Donc ba beta ni ba 12 bango mi balé. 12 ya mama kingabwa ya ozonga na côté nini, tanga comprendre que maman Oscar a confirmé que liwa ezala quitté parce que ce qu'on yoka ba propos ya maman Oscar, je ne dis pas que papa maman Oscar lo ba que te maman Kasmi sa confité. Vous savez, il y a la politique. Na TV to la na manière to la na langage ya TV ezalaka. Et cette dame m'a épaté aujourd'hui. Maman Oscar a lobby que soki ayaki matanga wana te. Tanga bengi grâce à FC Maman Koufi, à Salaboy na boyba loué salé tout machin. Tant Maman Oscar à la libre internet. Tanga bengi grâce. Boyka y réponse naé. Et boyebi le pourquoi Maman Oscar qui est quitté. Boyka y réponse naé. Mais cette dame a été explicite. Dossier est clair. Bon, c'est là pour discuter l'histoire que non, c'est là tout le monde a fini à Maman Grâce. Mais vous êtes comment? Bon, il y a pas preuve que ma casse boîtier n'a ni la bande konangai. Hein? Bon, c'est là. Pour n'être sur la biété ou quoi? Franchement. Hein? N'être sur la biété ou quoi? Écoutez ça. Nana sur la n'a preuve. Ok, donc en fait, le fait que Grâce Mise a bloqué, bon, ça m'a un peu choqué, tu vois, parce que je lui ai rien fait. Mais ça encore, c'est pas la base de mon énervement d'aujourd'hui. Moi, la base, c'est ça, le fait que Adna qui attire la sauce en utilisant mon PayPal. Tu vois, les gens sont aujourd'hui, on ne sait pas. Boyoka. Ok, donc en fait, le fait que Grâce Mise a bloqué, bon, ça m'a un peu choqué, tu vois, parce que je lui ai rien fait. Mais ça encore, c'est pas la base de mon énervement d'aujourd'hui. Moi, la base, c'est ça, le fait que Adna qui attire